Mbote bandeko balandi ya Congo ya Sika. Merci de boza ebele liboso ya ba télévision na bino, liboso ba portable na bino, liboso ba machine na bino pona kolanda émission na biso Arnde. Arnde ezali émission oyo bandeko balandi bilo botala biso monde entier. Émission surtout que nous luka artistes en général pona kosula na bango par rapport à musala basalara pona koyeba ba activité nini bazali ko bongisila ba fanatique na bango. Donc Arnde yango émission to que nous luka artiste na source pour nous peu d'informations concernant ba orchestre na bango, concernant ba activité na bango. Donc ezali donc idée ya Arnde nanza to chaka na scène numéro ba télévision na bino bandeko balandi bo bengi biso mingi. En tout cas merci mingi na mon colonel Bonabo ya mama CC. En tout cas bo sangana ki bo vanda ki bo réfléchir bo sélectionner bo topé bo poni motoni ntoko yamba. En tout cas merci pe na appel ya Blaise Alingi, Café Noir de la Norvège, Yépé a participé qui pour la vote, il a invité Toroyamba Lelo, mais to luka qui est to luki to zui le to zana lo beson pota. En tout cas na ebike André Katambay depuis Irlande hôtel abiso Eris Kiese na Elvis Makundika yepa hôtel abiso na Emen Sole. En tout cas bon baza bongo à partir à Irlande ba hôtel abiso ba c'est pela ki mingi tanto yebisi bongo keto yamba lo beso mais ti bozo mona tout ça la be fort toujours tambola kolukila rabino ba artiste ne sa rabino na deji bwa kungu mo pepe sika na kasi ya Congo ya Sika na eka ko bema makambo sika na bokasité ya le boss Maurice Premier Diego Kao na masolo ya presse na niveau international motema ya mama Ana Kibama. En tout cas za na bokasité na ye donc bijou ngolo ediakam balobi oza mwasi otonda épice na nzoto babia toza kuna na Irlande mais bon c'est la chérie na biso mboshingolo et moi qui lebu moi mokiongi moi sarasara ntsong moi owonga moi mantete ça dit moi mingolo moi biloko na biso ya mboka po aliaka bio tozo kende to rejoindre le beson pota mais nazo senga bolimbisi mingi na ba téléspectateurs na biso nyonso tout au batala rabiso monde entier vraiment to kutane na lobeso to solo linaye mais bobi que technique za mo ba caprice nango bokozwa biso mais na katikati émission donc les bandelités na katikati émission mais o ezaki l'essentiel artiste aloba alobi yango tozongi na régie Patrick Bemba, ça dit ça travailler au forum comme ça partout bombo 007 à mon amusanye ça maki ayo kandelo besalo baki et bon tozongi après pour clôturer émission na biso Arnde le beson pota to nazo kita olanda ba image mona mona ki na télévision avant olongwa mbandaka na mona ki chef coutumier ayambio zaki une grande partie ya batu penza bayambio bazoloba maloba bat bazaki one belé na habité ezaki cérémonie ya nini te on a la chef coutumier da père spirituel ya église des noirs yo sambela kuna beza bokoko tout ce qu'on parle de bokoko nga fona yana eba bokoko ba loba ndenge nini fona kota na contrôler puissance wana la force wana c'est ça quoi. Donc eza bon ya chef coutumier te la père spirituel ya yopé ya sept wana voilà ya biso nyonso na yopé moi ça m'a église de noir moza moto moindo na moto moindo mais ça m'a église de noir te mais on a beaucoup à mutabakoko wana kuna zana ya na mama ki o moto moindo te ki o so ki église de noir te ki église de noir te mais na ki bokoko voilà c'est ça parce que bando sa nyamando pambola yo abando lakela yo abando sa nini ba cérémonie wana te daki juste conversation quoi. Oui, mboka bon oki ki mutata mboka kumo na robi manenga te il faut que nous monaye oye bakati zanini dibande zanini quoi, c'était ça msuto na manga msuto ke non sala tona manga msuto ke non sala oye zapeka pouvoir ancestral ya branche nga na kendela bisko nga na kendela mais taba singa peke non tout monde a zawana bien neni ni hôtel c'est bon nga banga nga te nga na nga somo te surtout que dans tous les bas ils ont des gens qui ont des c'est ça qui j'ai on peut aller j'ai tout ça j'ai des G donc on est les canaux bon quoi les canaux qui non à Pessinga il va accoutrement ancestral oh y'a qui non oui
apesi bablo musuku tuna la tiango na onteza et bimara na cérémonie et bimara na clip bapusa banyama ekanga makolo babiloma musu ya kolata bamayaka ya kolata boye nyonso wana ezali bachapeau ya nyama chapeau basali na poso ya nyama eza so tali nasalaki mwa annonce affiche mo na publiaki yango hier tomonaki na Facebook voilà eza so mona affiche mo na telemi boye nalati lipapa ya rafia nasi na ngana po basali basalanga ombre nalati baposo ya nyama makolo ekayenga banda a na seti a donc bato bazwango vraiment bato bazwango bamona yango bato basepela na bokoko esepelisa bango fort bible epekisi bokoko te babi oyo ya malamu nde bosalela oyo so ekomi ya mabe il ne faut pas le faire c'est ça. Ok, merci beaucoup pour nous remonter sur histoire moi mouké le besson pota na yebi ke Blaise Alingi café noir de la Norvège au contredit ngati la mamna loba bambulele ki bana la samba ba image wana tambola ba betela le besson maboko bima kende do ba boya dans la samba babosana ko simbaka bateau ya commandement et animation après départ ya ba brigade Sarbadi au binisa bana la samba lobeso azonga pe kaka mbandaka na yamba ko émission mo sango zonga mbandaka tango zonga mbandaka résultat lelo kata fumbo ba bayi marambe sala sikoyo kolonga lobeso la maison mère ba fingié ba traité ba ko traité boyebi da makama be monsieur c'est salami boyebi yango ko zonga na mboka ndozonga po nika to zonga ki poso la suna ba koko bien po ya suko ko continuer musao na kata wengo musique maison mère ouais comme Laura na milingi fina ngata yo kanga mobile na moi ça senga ba pardon azo limbisa o kanga ke premier tour na mbeto na boza ko senga lelia fukami obité to botne de mona to ba na tikara bat ba bango to kangi sul tour mususu yango komini nyango ikomi buzoba basala konko ke no sabe non mutakufa mala mo mutasala konko mutafinga kozaki wera santé prévani abenga yo tango za mbanda ka po visa na ya Angola et bimaki po ke beta na Angola mutu muso ya mba téléphone au répondant na téléphone soki to sula mangamna biso to tchaka ba komba batuti so to tchaka komba le roi de la forêt to tchana nenga bien parce que yini mukolo maison mère makamso le na maison mère ebitelo ka makamela na ba gouvernement musuma musala ma am konzambuka pa ebina monte net ndé bofuta minerval pas kakol bato basala makamona ebité na ki mone pa na wana bofuta te nga osama mwande ni nga osama musique za ya makila bato basala makamona ba ebi yango kakola sala bon parce que mise to kuta mise belé balonga maison mais bafuta minerval pas kakol pas bleka na podium wana tant oui raza podium fallait ça moi muke na sima kakola vivara bambon wana te kakol vimier a parmi ba musicien wengene meni surtout to la la mutasimba moko le kakola te donc bakosela e makam mama balukuta mama balukuta bakaye pa na wazangi makambo moyo za yo mto bengi ngati yana bato msuba benga wana lej neni yazo ngata mo interview ko tanga bengo bonga zangi na si ja fa kosela de makambo mama balukuta mama papa mala mama balukuta chef d'orchestre akosa ba bêtise bon mama balukuta bakosela ba ya kokenda ngola po ni ba mission congolais balinga ngola po poto za na ngosu na mbongo te nde baloba ngana za moninga naza mission flatterité je ne suis pas flatteur. Ok non ozo préparer les camtos ju décision les camons boye ba ko lombo na les camons bondimi mbongo si ça va tout valer na mukilo que ça soit na politique que ça soit na mama bolingo que ça soit na mama vie sociale et mbongo ba matériel et si ça va valer. Quand j'ai été sanctionné, j'avais eu une sanction, on m'avait remis une lettre de sanction. D'abord, avant de sanctionner quelqu'un, tu dois l'attendre sur PV. Moi, j'ai été sanctionné d'une manière arbitraire. Miki, viens. Il y a un ami qui est Naosani mukolo orchestre et moi zali nazalati to nazala mutakumba orchestre nazali roi de la forêt. Vous comprenez? Oh, là il y a un route qui est le roi de la forêt benga ngai na mbiti on est mamalukuta. On a peur. Atikala bengote. Abenga ki ngai tonga pe na ki na benga ki ye tanga benga nga nazala eti. Tona yaki na zongi na ville mbanda na benga ki. Nazoyi junior katakata. Mais comme na lo bana yo soso wana junior katakata ala maître avocat. J'ai eu à parler avec lui.
na bengi presse na numéro presse est tombé chez eux. Passe-moi lui. Abi Nangaï. Je suis pas ensemble avec lui. Attends que j'arrive là où il est. On va t'appeler. Okay. Si le nom veut, Kataka bien bon. La bien rappeler. Et ça, il faut surtout beaucoup plus lumbe. Ok. Il y a aussi décision. Aussi décision malgré de ma Facebook ba sangisi on a fait bongo à côté pas fallait moi à côté pas faire mais biso to yebi ko za dans la studio ozo préparer et lumbe. Na la kata ba préparation. Ba tout ba na ba kata ba orchestre ba ba bilo ba sala ba bomba na kata ba ndao na ba. Mais sauf vérité même ba tsuba na kata winga ba na ba studio ba kota nga na yebi on ebele. Netina. Na otanga kuma mtu bonga ofana la sala mtu afana mo sina na otanga ko otanga mo ba na poto ba Christian Bala, Merlin Soumakiala, Chevignon Michopo Sente, Velanga Mosika Sika Studio Libaya. Voilà. On entend comment Sam Chintu, Che Guevara, l'homme de 100 ans. On entend comment Dylan Dole, comme Eric Divita, Ilugamara, Migo Bengé Jésus Central, c'est un Françoise Bossangé. Donc, vous comprenez. Mado Bamato. Bayani Kainga, donc Baboda Luvanga de Wakomonga Otanga, on a offert na Otanga comme musicien. Nathan comme Kakola da chief. On a vu pété qu'on a un problème musicien. Pour Kakos Nathan comme on a et le problème. Mais musicien Mosso Tan comme on a awa, le quoi on a dans la soukunate, Bakomo menacé. Nanenga mabete mon nanenga mabete. Mais après la mission Natangité pour la Otanga pété pour la Otanga on pété, pour son Natanga ça un appel au thé, bah hypocrite. Bon ça va théâtre na ba ninga na télévision et simba pété et simba té simba so que le na té pour ba likamo bo na comme le cas ces actualité l'actualité ils ont bateau ba ki non à lobby makambiki batango ba ça c'est ça Ibokon. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Tu es bien au business surtout dans la Kinshasa. Ba misien et belé, bazan na ba label na bango. Tu as na Kofi Central, tu as na One TED Record, tu as na F Victime. Il y a la Coste moi comme Kimi Moukié, Delta voilà, Delta. Azo produit Babindo ba studio, baza pena ba pour parler na JDT Moulopoué. Oui, la Coste. Na évité la belle ni neza simana otozo bunda yo moko te na la belle te bo ba no so dans la belle surtout dans la belle mais maison production surtout dans la belle surtout dans les beaux to ko se permettre quand na moyen to nango pour to se pelisa batu ngana wenge surtout dans la TVT que oh moni bosunga biso nandeni yana na ninga ki orgueil te na ba ninga parce que mutu faut battre la valeur na yo ato zangi ko la sabatu te ke na zangi Mabé, voilà, c'est ça. L'obé son pote, tout le monde animateur, moussou, message d'animation, à longueur orchestre, à comment ça la rumba. Na habité na kati, na parmi ma préparation, on doit préparer les bisous et lumbe. Est-ce que tout le monde aura générique tout l'obé sopé, à optimisation sous facette, moussou, sur bête à rumba, net animateur, moussou, comment la baronne à rumba. On les a bango, tout le monde, nous ne pouvons pas avoir la même vision. Ceux qui les font, parce que la mabete, ils ont vision à bango. Bisous dans la vision sur la musique folklore moderne. Tout ça c'est basé beaucoup plus dans folklorique. Ils ont remplacé ma belle ici. Adapé quand Moutou. Soit avec les Nigériens, badbanga ba weli lai. Le gars congolais, il y a un bad bolo bananinga au chola. Ada Moutou. Eh, il y a un chola. Tu sauras aussi relever ça, mais parce que l'orchestre n'a pas panzana, batika bango ini ba panzana. Ada Moutou, ya mabete. Nous allons faire la musique folklorique. Ils ont monté ça la musique folklorique. Bah maman la biso maman nationale la bête en musique ni muto shit. Tu vas côté ba mango non? Tu n'as pas ce exemple là. Mais nous allons faire la musique, nous allons faire toute la musique. Toute, nous allons fusionner tout. Toujours ya ba luba, toujours ya ba mongo, toujours ya ba bino ba tabandundu. Toujours ya ba Congo. Tout 500 tout sali bloc moko. Tout sali bloc moi bien la musique du village, la musique nationale. Les sons nationaux. Il y a un titre les sons national. Son national. Mélange à culture. On a un son national. Base des qui manquent. Parce que c'est vérité. Tout ça la recherche. Si tu as système sous 5656, tu as bandundu, tu as baluba,
tozwi banga les base tozwi Kikongo tozwi batu ya est tozwi toke siko bina ke non ba utiliser ka folklorique na ba instrument nini donc tant tosala la séquence et ba partir net ko ekota bandundu il faut to beta bena ba instrument o beta o utiliser ka bena lukamba pena ba lukamba o bien lukamba tu utiliser quand même parole to yemba to traduire ngona na munoko na bino ya bandundu so to yema na kiyungana so to yema na kibunda nyoso so ko to yema na Kikongo na bino ya Kikwiti to traduire quand même le to traduire en sona Kiswahili et donc tout ça là bon donc on va faire cette chose de cette manière. OK. Album to maxi single na ebité aux sala titre na comme on eza elumbe GDG to ko yeba bino na bisael na bino to yeba bino na misala na bino to ko yeba bino na misala na bino on est ba slogan to ko yeba bino na misala na bino elumbe GDG boda luvanga do ayebi Yannick Kabos ayebi donc Kim Kimbeni machine na mbongo na London ayebi donc l'enfant mystère ayebi marambo donc bat ba OCP la biso to obité que to ko beta danger te biso to beta ka bat ba CP que non mais moi le son de l'Obesoise. Oh, il a fait quand même une bonne musique hein. Ah c'est bon mais moi le son de l'Obesoise mais nous les sons là en question il a fait une bonne musique c'est ça parce que être auprès du roi pendant 10 ans et on a ça que épuisé matière à bien quoi épuisé matière à bien donc il boit Congo donc nous allons faire plaisir aux gens donc les gens ne seront jamais fatigués de nous pour nous entendre et ils seront toujours satisfaits. Voilà. Ok, merci beaucoup. Depuis Irlande, Franklin Moleka, le Irlandais, Nassir, au CP 2 kg Besson, Pota à l'Obi, donc, Obi qui est à l'Ubarabia. Et c'est ici, puis gros bisous dans tout depuis Irlande, Bana Irlande, Babi Bandera, les hommes Matakala, tes c'est excellent parce que Tina Poto Bandera, le Matelingi dans Zagado, Congo Yasika, Makambeza, Hongra Yasika, Patricia Nza ou ma chérie, l'Obesson Pota. To comme la personne a souka émission na biso. Merci beaucoup. Ba beaucoup la kanyo so ba talent parce que na yebi ke Congo mobimba oza mission ya ba mongote au CPI Sarabalou au CPI Sarabadou tout preuve na ocho pes exemple ocho lobake na kati ya ba son otoyo ka mélange ya culture donc ya son national ba to ba na ba beaucoup la ka message ni européen ça ba na mongo. Tizara ba na mongo te Équateur. Ba bien na mo mané. Ba isobolo ba bokila lokondo. OK. Donc ba ebi makambo nyonso oya osungaka asungi kane to loba oya osunga sungi amona mingi wana pesa na mbote na son excellence monsieur le ministre vient Jean-Lucien Boussa Nkoy Mobali ministre à plan quoi hein toi là moi t'entends son nom hier j'étais au cabinet du ministre là il y a un ministère à plan to pandine tekekito qu'on a beaucoup là la bossa était excellence José Makilang Bakasumanda donc batunyo so ba marambo bangala moni hein babi la charité bien ordonnée commence par soi-même moni initiative ba ko pousser ba tali bossa na bangala Équateur mobimba moni mutazo chance na ba musique bangala moi même fait na suma beli c'est à son âme a beti benambo na sali ba succès mais atteindre le niveau monté qui a simba ba amona ba makamo parce que mutalaki ko pousser za kité hein il boit Congo makamo esenga ba sangani ba otindika yo on comprendre moni mutazo chance za ifina so boké tu premier yango mona yembaka ayembaka Pelé Mongo beaucoup la Pelé Mongo la PC mbote na bika ba olanda ba esaye. En tout cas, si tu as un cola. Mais tu as vu un chuké à bête penambonda et modernisé à Ningisa, Mokilo, Mutabunga, chuké premier zati. Vous en comprenez? Nga écoute, on a PC mbote pisigaza. Préférez autant d'aller en banana qui n'a été na Congo à ça. N'a été na Air Congo, mais on a le bas ou à Ebi. Tina base na Ebisiga Uta. Dans nos alawana, chaque pourquoi. Na pesi beaucoup là Pelé Mongo mbote bisikaza parce que avec une vision la vision tala vewana yemba lobi na mataki ba pepopo na yo Pelé Mongo donc c'est qu'il avait mis des moyens pour les messieurs il s'est quitté on dit musique
dans la musique art mais il faut dans la bateau et baza ba tchelo paquet et te ba tchela ko paquet régulièrement te biso da que non taper so coup de pouce mo ba tchelio tant on s'ouvre déjà ils ont vu ça les tour et taxi on se connaît ba tchelo maboko tant on so mati on so kei bongwali yo mo so comme au code ça ils a ngwana donc na ba ndela pour la 3e fois bata bongo pe bazati lelo yango to lancer appel tina suka na pesa numéro na ngai c'est qui veut me soutenir avec l'initiative que j'en ai et beaucoup plus non que non na tribu na province na ngana non parce que la charité bien de donner commence par soi-même bango ne faut ko ta ba faire quand la bi naza artiste en danger te que o esenga chaka konga ba alors non mais niveau tozo kende il faut to banda ça sko misala misala to no sala yuki ba producteur ba raisouter ba manager ba la rater beaucoup qui font des disques c'est ba son ba moyen na ba poche na ba on comprend ba pe na bato que non abi que bon azama sana biso c'est notre frère ou azande ko na biso to chele ba moyen suko yonga pe no lancer appel ba zo exemple avec Pelé nenga bimisa chuke premier hein donc on peut si vient na mbot na bi que via bi na ke net na via na village na bolenge na bolenge donc on met Tina Bolenge. Beaucoup l'ont appelé mon. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ils appellent aux artistes à lancer Nabandegonae, à soutenir. Donc, on te le dit d'une manière particulière. Mais les Congolais le sont en général. Donc, Tobika que non, moni mutu, avant de kabali banda, il faut kabela bande kono zangana bango. Eh, il boit con. Yoko bano sa petite sœur montée à venir sans qu'elle qui n'a pas de famille dans Bongisi. Tout à fait. Mais Tobite qu'il faut d'ara bangoté. Parce que na sepel sara bangoté nous on ba. Mais na bika que non, na ndenge ya bien ba ko bano la sonner exemple ba taliboso non jandi bango pa ba bana bala. En plus na yemba bango tout. Presque ba tout na yemba. Maman tika maman tika to bana. Bete ba porte bete ba tout. Na sara ngo parce que son na sara ba petcho na faux petit. Alors ça va succès mais on a fait quand même l'essentiel. On comprend. On a fait l'essentiel il boit Congo. Tellement bon surtout. Elle on tabouté bon elle on m'a bêté biso to ça d'aller ça ton a ba beaucoup là ka. Et qui nous bêta dia koko na pause na yo. Fungoli lombendo tu vois. Hein? Et ça bon. So ba fungoli o ba fungola te a fungoli na été. Tu n'as jamais un artiste en danger. Tu n'as pas de mon oyo. En tout cas, ça a un problème sérieux. Il y a des artistes en danger. Non, artiste en danger. Non, la matière n'a pas eu. Bien chacun. Au moins, biso, ce truc qui va tout le monde boyer. C'est que dans la commune, on producteur mon boyaza. Oh, mais déjà. Est-ce que tu oses Lumbeka? Et Lumbe Boroyo Kayango, on a eu ça avec toi. Toi, on a un système, oui. Nous, on n'est pas pressé, mais on est prêt. Toi, on est banni la net. Toi, tu vas nationalité, tu vas servir, tu vas on comprend. Si quoi, ce que comité, moment tout le monde a qui note, le quoi, ça, il faut que ce soit type, nabiso moko. Tu me dis type moko. Tu le qui, pour ne pas des aboués, Moutou Oyo, alors tu as son Linzaka, Moussa Pesa, PDG Bokolomba, Oscar et Wawa. Tout c'est là qui est la publicité entreprise naie et la publicité donc faire avec que non je vais te soutenir na kenazoya on comprend mais Moussa Piment est sur les longues on l'appelle silité il fait ça comme tu as mis balé misa tu mine non seulement des mutoli na Moussa Piment au kata musunde voilà c'est ça donc voilà yangwana ale bango basakana kina lobele lelo naye bino bosakana kina lo bébé Patrick Bemba basakana kina lo bébé lelo naye basakana kina. Ok, merci beaucoup. Cola, yango ndena linga mingi. Android po boa kite. Mo teke na lati yango. Na lati cola. Ya cola. Android zamala mupona kokanga photo cheke. Android zamala mupona kosala selfie cheche. Android zamala mukokanga mwana photo keba na Android. Tika kozwa photo ya mutakala, video ya mutakala, Android za na sonite,
tala ndenge sambwisi bato androide ale mama androide sambwisi mwasi nanga koka mo androide sambwisa za de matubaye koka mo androide sambwisi ndeko mwasoyo ikeba na androide keba sambwisa ekomi ko sambwisa bato androide motema mabe androide tie méchant androide sambwisi ya lobe keba na androide nasi batu kene eza lengi kokanga foto na bosa ko mo mususu eza lengi kotina message eza lengi kozwa nango appel mais keba na kozwa photo ya motakala na video ya motakala android azo déclencher automatiquement monaka pum ebimi akei satellite pas sur yango ba motakala ya nani yaki ngani voilà tui epanzani ale mama na bana za kosenga nine yaro bebe sombelanga kola mama za kosenga nina za de matuba somba kola mama za kosenga nini jili di kando sombelanga kola mama bienvenue kusu somba kola tango na sombeli alati yango abimi na vile bambanda bakomi ebele ebenda na kola izonga kana ngomoke ale mota monena akotisa loko lezongaka nango moke oya moyena zindisa loko lezongaka nango moke kolo yorata bapanjango izongaka nango moke yete banikiango izongaka nango moke lala tutu la izongaka nango moke suka ngunza manatabe izongaka nango moke mama la do izongaka nango moke tuba ataba panjango izongaka nango moke ale l'insalubrité na lingala babengi bosoto l'insalubrité na lingala babengi bosoto okombi lopango na yo na balabala liboso lopango kamata bosoto kende kobwaka na poubelle matubo bwaki te nanu de baba nakobwaka mama obwaki te nakobwaka papa obwaki te mais comment soit nakobwaka bandeko iye bwaka na technique sebeneye tala batu bako sepela en tout cas merci beaucoup tala ba kri na obwaka na be mission tala bata poto ba benga babi na ngai tika kobwaka su ba kri on va la fin de l'icône na sibola donc bola scan na sibola mutnanga ya kala ya tongo donc bukila lokondo e fapekato vous comprenez donc babi na ngai yelo be tika ko boka na sibango bobanga ça c'est une forêt équatoriale qui n'a jamais été exploitée depuis les Belges étaient au Congo jusqu'à nos jours. Vous comprenez ça va voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maman Jeanne Bosongo. Nassiro Sepeli Motema Maman Jeanne Bosongo. Voilà ma mère Nabiso. Ah bon? On va te Babo Songo. Babintole. Motema Emmanuel Bonabo. Babi Faka. Emmanuel Bosongo plutôt. Motema Emmanuel Bosongo. En tout cas, maman surtout il y a Norvège. Bonne fête Nabino. Naebike. Artiste Zawana, soutien Nabino est très important. Les Arabes aux biname, n'a si bino moment yango nde moment baye ba batamalamu ko soutenir ba artiste, ko soutenir na appel, ko soutenir na mbongo na bino parce que makambunde yango e bandi. Donc studio Zawana ezande makamaka so bina ka bimi me boyi ba pasini ba l'exaraté ba répétition, louer siège, futa mbongo ya studio donc moment yango ko soutenir c'est ça la bien makasi ya lo bébé. Invité. Moi soutenir ça bien. Moi ce que na moment c'est tout ça toi tout le monde moi photo le qu'est-ce que moi le répéter toi instrument de toi même pas le micro photo répéter à tout le siège que louer la tête que ba futa ngo so ba million te ezaka boyo kani bien boto bo louer siège mais l'autre on répéter on louer instrument pour ton instrument pété vous comprenez yango tobi donc to ça là des notre mien pour te payer ça va tout son pour quand ma beau côté c'est ça qui est répété na casier na bengo na deji boko ngoyaka au moins na to répéter na casier na to répéter na mbunda caoutchouc to ke na ngone ngona muto ko mona ngo ke no to soutenir action oyo to soutenir en so même dans soutenir te ton moment collation to so coller en même temps to so coller ngana des professionnels
nena zo kole ko empêcher ngate que mutu mwana na poso ça il est chaud mo bete so mutana poso ça il est chaud ana gêna e to sali je mala moko to to ba tout que to yekola o ozo yekola obima sika non to yekola obima sika te to suite to ça de ma soit ba yebi donc toi to suite activer makamutu on comprend voilà. Allez papa pekisa kinga kotambola e pelele o da lo na bwa ke lo papa e bina ke o pour no ko beta na orchestre kingani ti tata pekisa kinga kotambola e pelele bitambola tambole luka kande magambo pelele na tango yelanga mibali batombo koko pelele likunju wale na likunju tuku wale na obi likunju na lizemi o ka sote ke non tata pekisa ki mwana moi sabi na tata pekisa kinga kotambola e pelele bitambola tambole luka kande magambo pelele na tango yelanga mibali batombo kaka pelele likunju wale na likunju. Merci beaucoup en tout cas babi ezambula ya bakri pour musa na ya sala yango zamba ya kri zamba donc le beta ke katana ah oui donc zamba et jamba ya kri na ko sote kri ezana nzoto yo pour na ko sate dans naza unique en son genre o ba benga mtabenga nga bongo koba drummer a hérité ana benga poto ina na wengeti abi alo bebo honorable oza unique en son genre abi na yeso makambo père na nga botanga pechona abi père na ya botai collègue na nga wana abi papa na ye atala na teva abi mono aza mordant abi il est unique en son genre ana benga ko mona unique en son genre donc nata le kolo on a tia le kolo wana pama et ali se quitter okuta pena ke no ba animation zo sala ba succès ba mo ba sala ba succès yo ye pena ki mikele et ko taper vendre des place ba comment pour beta ba nsuba beta beti pe mbonda bande tisuka on comprend et ali se quitter donc quand na yubo na pona osuki ça tout monde comme na suka te donc ngabule ngana tikelo micro mais na invité moi les abongo ne to go saniti eloko niti comme on vena pour plus sunga linga mingi ba lubo star ba koko kumwangana ba tonton bodri kumwangana ba vena ngai teo zambrota ya loko linga gabi na linga elo no baga ke non correct kintantina nakei. Oh nalia natonda te mama nalingi nalia bon appétit ngai natonda te mama nalingi nalia oh ima azade matuba mama Patrick Mbemba comme on a moni petite m'a donné la petite ma kongo na yo male wa tintinti lèvre no male ombonda Mokongo na yo malewo tintinti lèvre no malewo rikin min krek ko malewo mo udina yo malewo lèvre na yo malewo mama bibina mama na bibelo abibelo yanike kayenga bibelo Jonita pola bibelo ritonton rezona bibelo atusambwisa na bibelo ipo mufele bibelo abibinabi ilamuki na lipoke elali nangoro yo mama elamuka na lipoke mibale babomani ndeko nanga bawelini nango mbembe mosunya nzambe mokuate o basi mibale babomani nadine kila bawelini nyo engondolo pesa posa bri ekile ngondolo okay mama ngondolo yo engondolo Yekile ngondole sambi na maboke manguba mabare odi motondenge nda odi motondenge yi we odaibo bokilo odaibo bokilo engondolo priki engondo Tima malen salibrité na ningala vengi basoto on ko to moge na bino fu le toni na Kinshasa na butu to ko beta ngungi na moyo to ko mi ko la njinji yo bien ngote bongo
Na butu to beti mbembele. Na moyi to bengana ninye. Mushinjinji. E gomeli biso mangambu toloba te. Len célébrité. Nalingala avengi yokuna peso verso mususu. Na butu to beti mbembele. Na moyi to bengani bavololi biso. Nanzinzi. Len célébrité. Nalingala babengi bosoto. Les célébrités nalingala babengi bosoto bandeko. Ukomine na kona yo na lopango na yo na libosa lopango na yo. Ngamata bosoto kende ko bwaka na poubelle. Mama bwaki te. Nanote papa na ko bwaka. Papa bwaki te. Sois calme posé. Na ko bwaka bandeko nanga iye. Sebe na bimi. Bam maina yo sopa na tekinique na balabala letate brou kata coupé Ibois en tout cas merci Nadège beaucoup au sali biso suka na plaisir na ko sauter toko récupérer pe batu mususu oyo opesa musicien moko mbongo abwaka ote ko ka sonte benga ngai numéro ngoza nini kasi numéro zali plus 243 9 99 16 36 16 plus 243 9 99 16 36 16 donc 9 99 16 36 16 au cheka code ka ya 243 ya mboka so ikaka o pesa mboko ta musicien moko boye abwaka yo te ko se tracasser to récupérer batalo nyonso tout. OK batali au monde entier bato ba fongoli mitema na bango polele pour aussi convaincre bango na musala oyo sala oyebisa bango ni botala partout à travers Congo ya sika.net au Congo ya sika.net donc nazolo baka ki nazolo baka ka bat ba osepela moni lo banga na baka mo ki non batu ba ko sepela. OK, merci beaucoup. En tout cas, Bolandi Ndengeni Lobeson Pota à lobby, ça dit tout clôturer na dossier oya Lobeson. Depuis Irlande, na ebi ke Bolandi biso na moni wana Franklin Molekale irlandais. Au comprendre Lobeson lobby mutbande komi tout na trop. Ba maman il y a Ekiri Beseke, maman Rosdal, en tout cas maman Ariette Evas, maman Melina Ngongo, maman Jeanne Bosongo, maman Mathilde Kisamou, maman Godé, maman Régine, maman Yoyo, en tout cas, si vous comprenez le Bessalé à lobby, à lancer, vous m'appelez là-bas, Congolais, surtout, vous soutenir, parce qu'à ça, on a battuté, à ça, on a posé un bande de konaye, bah soutenir, merci beaucoup, les boss, c'est Maurice Premier, merci Nabino Tour, Botali Bisso partout, Ado Kabengele depuis Paris, Kervi Kabengele à Paris, dans mon Didier Phénomène, sans oublier Sami Wadido, Célé Wadido, Marie-France Wadido, la grande famille Wadi depuis famille Pesa Mobimba. Merci Ndebotali Bisso, Sobo CP l'émission, Pesa merci na le boss Maurice Premier, les Diego Cabo, Pesa merci na Sidé Abilé, les José de Londres, ça veut dire na Bossanité d'Adizola, l'ingénieur, mon confrère, et puis Moutassani Moussala, où a travaillé au four et au moulé. Patrick Bemba l'international, ça dit balobi le beau connaît ce que Simbi caméra et PC image à kitoko, ça dit Nzamba image. Merci beaucoup. Tokuta une très prochainement numéro toché. Vous en avez besoin artiste. Sali kande baninga basalara au bengi biso toko pona artiste toko luka ata vandara na malouek ata vandara na banga moyo ata vandara na wapi dans biso. Tokita vraiment la source pour nos informations. Botika la malamu tokutani très prochainement.